Comment on met sa copine la miniature, pourquoi? D'abord, Pamela dans le Baliba les a grâce. Liba les a ngolou. Voilà. Excuse, pardon. C'est pas donné à tout le monde. Moutounio ça tout est à benga ma pas à moi salibala. Très bien. Copine a sali d'abord fierté à papa na na maman na e. A sali fierté à président na Ilombe. Voilà. A sali fierté ya boss na Belleville. Pour le bina zaka na ba boss mi balé voilà. Ilombe Sukari Belinda Kandi. OK. A sali fierté na bango. Et puis a sali fierté ya biso ba jale la famille Libota. Est-ce que na ngambu wana et si ba sepela ta nini poso tozui malika tozui zuma mbongo uta bela voilà mbongo uta kana famille Libota yango na oloba no mbongo uta kana famille Libota pozuma balate OK abalate oh ya opesa mbonga biloko to kanga lupango OK eza libalate OK olope mosa zuma nzamba ko sunga kutene pe na patron na mo bakena OK ouais akoye ko ndime pe na bana 15 wana za na bango ba combien de 15 si belé bango en charge ya Diane Makila na facilité na bokicha ya Davina bolonga te kwa nibino mama mikolo bobo mena masanga na bakaza mabaya il faut botala ka mona batamuke Davina salini moi je sorti mais le tiko Davina finger mutu mutu soka c'est kana papel lombe pas hypocrite et a c'est kana te loka boni soki papel lombe lo a se décider ka bika OK ça va le on a fona bala sila na china ndako ba ngala finga poser lombe les équipes projets zaki so ki le la décider ka bika a china ndako ba ngaba finga OK ba ngaba finga ite po tika sila na défaut au boni ba ja salité boko bo finga papel lombe mi ban na miloni ba na valeur ya poser lombe nan Belinda Kandi mais basala ya lobi ke basala ka Caroline aloba basala ye suki ofele ndoki muta futa biloko na nyonso na voile makamutu na Belinda Kandi Belleville abanda papa ne lamba ye mwasi ne lamba masanga kolia sali makambu nyonso libala na ekufite lele koma koyungisa mani ya butu il faut tambola ba nyonso na butu 0 heure mwasa libana baba ngana bali vraiment 20 kuna baba na rose nazaleli nini natika papa bazwa papa siko yefa kota ndako dans basa le contraire je mo fa lala yefa yunga na akepa na boduga niki vera niki sanya pangusi alambi fufu on a beaucoup de PC $10 lobby jumeau paradis ça nini alia libala ne kufate Mouta ko yaya je m'en fous Davina ya randa kwa mutute mukola ko ina Davina so ki Davina bonde la ba tia na film na bango ba tia ete ba lo mwa Davina pour la tali ba sorti médiatique ya ba te belé na tanga komota la bo poussete voilà to pesa bino respect to pesa bino valeur en tout cas ba sorti médiatique na bino bo canaliser bo tika mwana ba impolo bino bo tombola makasi ka ya Davina voilà oh il y a moins des aucun qui s'abattent moi la Thérèse akuta ya allo baba n'importe quoi awa bon landeli était quand il y a Davina de bango tombola mwana batu likolo voilà moi ni boko ça sans maîtrise bongo mais ce que pour nani bango ba kondana ka batu na bango te ke nini yango esalaki ke bo benga Davina na téléphone parce que Davina na sortie médiatique na ye na ba propos na ye oya tenaki atikala ko tanga komba mama bango te mais bango ba joie courage ya ko benga ka Davina na ba appel masqué na ba appel normal mutu soka lo bi Belleville ils ont mérité cause à la ministre mama ngiringi ngana yebi place oza na yebi pano na ngiringi OK na yebi muta liboso ko yema na police nga bokanga mama mukolo oyo mama mukolo ayeba ka valeur na ete bana miki bazo pasola tonga poko midi na koya ko lakise pa na yo c'est trop mwana moko oyo mama la patron na pesi chance bokomona na film oyo zo banda bocha ba point nenge bino bo mesana aza na service na bino merci Thérèse Nana oui bébé nani bébé yote nga bébé non ba mbeba za ba bébé éviter le ngosala wo
oza bébé te na bébé na ote oui bébé mandef bébé nanga Thérèse voilà yana na la patron a commis a pensé le sous yo na casting ngo ye to sala ngande to mesana ti famille za ona yo des choses mona ndako pese la ka ndenge zala oh famille boto ndako na ngai si ata na kena ke côté mo babika ke mbetu na ngezaka na ya otandama donc ndako na ngai donc Bevi TV ne tombera jamais. La patronne a commis à Komara. Il y a histoire n'est ratée. Puis na Bevi TV rata nante. Il y a on dit makambo donc merci d'abord sur la pièce na biso ya pièce mo kitoko et zo ko éduquer pe batou et zo éduquer pe biso basi ya motema mabe ya boye. Donc il ça sera toujours bien. Salité ba génie donc de wat. Poser le bas camarade na bango. Comme instrument DG. Poser le bas camarade na bango, poser le bas icône za valeur. Mutu ko la tendresse ba zo sakana er nyoso. Yo ba ko zo moi na ba zo awa. Boko yoka na ba son. Mais yo ya tellement fin poser le bas atira ko ça atira ridicule la famille na été. Oh mais il faut arrêter quand même. OK. Ils ont quitté au côté, vous avez fini à poser le même, autant ta valeur et à poser le mieux à la tête. Au moment où à l'iroto qui est comme si ça va cabal mo boye ba yinisa Davina partout na miko. Laisse tomber Pamela, on est pas ventir pas mais non comme ça le lorsque qui poser le bas bi que na silika, na loba. Voilà. Misuba uluka ba dia chipoi. OK. Aluka nzela bandu nezaka njana kima mavana kana suka mboka na masina yo misulo yo moza valeur yo kofinga poser lobeyo yo mama mukolo kwa yo mutoko kenjo akicho kala akicho kala son moyo finga poser lombe ta place to zala mutu mo suke comme belela mutu enuni alongo lioka apesa ko pe business munoko moliani pembanga bozan kele bino ya wana bashwana yetite kedala batu moya bon moye ofinge lo memi no pembe voilà bo fingi mo balo so ratema opesa bino posa tendresse fambe boyinda na diamba yo okopaka na poser lombe oh ba jeni na bino boyinga boya nango yo zuma tangu tout muneno nze pina diru yo finga poser lombe zuma yo kokela poser lombe yo Désir, a changé qui Nzembo, a changé de ma commune à Koyemba, Nzembo yo, Kona yo, Mwana mama, Alia Miss Lolo la combat Victoria la Munoko, no ya mula, et pas Miss Lolo, c'est Miss Lolo no monelo quoi, yende mene ya, so ki ndenge nini, njoka, Miss Cantine, Miss Lolo. Tala maman qui n'a pas na mwana na yes ko poser le matele Miss yo. Miss Lolo yo da so o la apa mo bala bato ke na kota libala ya kolo ya nani ya capitaine wana. O ke na kota libala na kanko kolo. Tande ba oui ke ba ngaba beta un peu. Ba ngaba beta Miss Nzambe na koma Nzambe na les chaussures. Il y a ma fantine parce que notre libala. Moi si ya papa wana ye akuta Miss Lolo ba bimisa na kamuta kala muta pesa liputa nani mayebo. OK. Muta pesa ye roba lata zongele pa na bango nzamba lola tama mayebo. OK. Nga muto yo tandis que maman na bino na zana likangwa mundibu. Maman na bino ba pesa le ata ntsamba te. OK. Babua kataneza boke luka cimetière ebungi ozo bondela ba wei na mwa ntsamba mama bino babua kate ponzele mona babua kera mama bino ntsamba te ebongo bino boko vandela popile mutu abali mutu ayoki guya butu ya kola na mobali bino molala ka ya ofere na mibali bo pesa ya ba butu na bino pa bana mibali gratuite sko popile na pesi butu ya mbongo oyoki oyebi gu popile na so yoka na butu na papa bino bozo yoka ngote yes ici azo yoka te na koya na bino te baba mbolombolo yes ici aibi gu wana te OK akena pa akepoto pa mundibu alali pe na mundibu na butu te po mundibu aza marié na mwasi na bana ne na ndako tika boy oui ezande bongo si tante Joana ata soka za pe na Jerry Spire
aleki ça pe butu te OK aujourd'hui spire pas na moi kamukie na ye moko boy balala kana ye OK siko bozo ko finga mutu azolamuka na tongo fatu na papa tu dois déjeuner quoi je fais l'omelette j'amène les haricots on a popine autour. Je fais seulement le lait simple comme ça ou tu rouge. Voilà. Ah, oyo, il y a ici à Yebinon Kotuna, moubalité. OK. Bébé, je vais préparer quoi? Tu veux manger les patates douces? Il y a si ça y est makambo anate. Ce que bien monsieur ko finga mutu bo moni pona nini bine mo lekisaka batu kana njata mutu bata fabi ke bine bato finga ça y est ici na moni yango. Bolinga kaete. OK. Bolinga kaete. Popil ma vana ba abi ke euro 17 fona ta novelas. Nacha novelas, nacha no louis total ba fille mena papa ba leti ba kilote na ba sengi ba vai na salon o ya koti na kati ya muninga o kuna dusoni na sima muninga ba vandeli position à deux personnes o bo vai na kiti moko plastique mais bo vandi na deux kiti bo bimonde o vai na kiti moko boko pesa exemple o ya bijou la reine on les a entré na mobali na ye Voilà. Et muso ko kai loko supporter pia katala na ki papa Eric na bozui papa Eric atika ne loko te bijou la kana bi non plus Bien katika boy. Yango bakabwani. yango bakabwani OK. ozomona oui moi si nous autres ebi pia kata ebi nzala te Voilà. et surtout ya munene Ah, moi ça mouti ko camper kate. balia Ah OK. Ako nzala te OK. siko soka monique peut-être muso nzungu de tout côté Emso alana ka bike dans place au moins 100 mois 300 mois 4 et ben nos ailleurs nyonso to akozwa ngo lisusu te avant d'habiter ngana zozote Voilà. nazape moi si ya pasite et ya benani na yeza rien na mabale ya ka pa bijou la re OK. Yo. Continuité. Action. ozomona ne tozwi vraiment fa tanga zokota na veste wana obina sango wana akoluka ata pasteur wana olinga pambola libala wana akobanga akokondo beta fa bambata pa oyo na koko oyo na nani ozobala koko mwana oyo génération omoni bango te siko ozo kofinga popile mutabali mobali numéro chaussure na ye popile aza na 38 Voilà. abali muta 40 sikoyo yo tendresse wana 45 ans okiti na moto aza na 30 ans ekaka 15 ans d'âge ota ndoki koma pas même pas là yo oza na monopole ya koya kofinga lelo alobi ke soki mukolo asali babefi babeta mukolo mbata mukolo ngo nani fo babeta belvi bambata bafinga sila mukolo te babeta mukolo azo olukani na via belvi yebisa biso malelo ya ndenga solo olukani na via belvi OK, asala opening. belvi asaloni Voilà. place bokenda kana ba wenze na bino ba gériste est-ce que mona ka belvi pe le kana gériste poki bombanda oyo linga okole belvi ke batena mobali nini Voilà. ponyo mukolo boye lelo bokomi kowanga na ba age na bino bokomo ba boza génération na belvi mais bilongi na bino ezofunda moto mosusu avandi na loboko ekiti ekomi ntina loketo pièce mokitoko ezokoédike mpe bato ezoédike mpe biso basi ya motema mabe ya boye donc tozalaka toujours bien la patronne akomaka bien très 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 bien sans ratir donc baoyanga bolingaka kotala biso nyonso de mitima zongi minature lelo bakomi kofinga Ersil Pechanga bazofinga Pape Lombe cause nango eza nini pourquoi bavandaki table moko na mwana oyo impoli oyo na kombo ya Davina aza très impoli mais Pape Lombe azwi temps ya kovanda na table moko lelo baconfirme ke mafinga nyonso Davina na monopole azaki na mwana na autorité nyonso wana ezaki batu wana bazaki na sima na ye bazopousse merci mafinga nyonso Miss Lolo tendresse ya gola mafinga ya Pape Lombe ewutaka na sima sila OK po dédicacer pe bango bayela biso émission nini o Davina afinga ya sisi voilà soki bapeli na bango bana Davina te Davina nga benga te nga benga te nga loba pete
Oh, sois sérieux, non? Impoli au bino bolingi bo tombola on est tout tongo poko midi. Impoli à moi na ya Sainte Thérèse. Impolitesse oyo ya dati ya la qui s'en vers Belleville. Olobe na ngote poani. Oyo boza ba hypocrite ba comédien. Tala bo sila mana na Davina. OK. Natali mutuka na kitoko bongo. Voilà. Bopandi ba vitre na ye ka boye. Obi classe eza bien Kotanga. Kotanga eza kitoko mingi pandela. C'est très important. Pour loko mususu ko zoloba ngo il faut za na réflexion. Na ba nini na loba. Sainte Thérèse a ça la sortie médiatique moko abi au team de la Yams batu ba betaye. Après 2 jours mutuka Yams ba pandi ba vitre. Voilà. Ce qui aime se battre ba conseiller pour ba partout on est to kataki on to na ngoto bomba le lo yam sa ken on a parqué à Talisi olobani pour déjà preuve liboso ezali mutuka na e ba glace nyoso bolalisi le lo yam sinenga zabo ni boy yo kana ya bato ba komisa bato ba lesbienne bino mo ba hypocrite bo sala ngo makama bo sala ngo makasi bo tika ba hypocrisie na bwana ngo oh pamela ta l'assemblée zate amukamata ezate si amukamata ezate mutako kima zate oye na ye voilà. Bino ne besoin de monopole de finga bat ba finga bino te Belleville on a cousin tongo poka midi Belleville yibe loko na oni vraiment et loko no nino Belleville zoa yebisa biso to pesa yo olukani na via Belleville yo ka so kite muto suzo kite Belleville o sala ngote oko sala ngote na loba na sala ngote tika Belleville kimia yo mamu kolombo okoluka éducation moi na te zemi moi na ba 7e 3e koko pesa yo oh ozolango solution te ka tongo poka midi na mnokonoka komba Belleville olukani pa Belleville et loko ni Belleville zoya yo afuta raté yo le monga Belleville lia yo ta hypocrite ndoki satana Bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision kande to esa bino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo to ye lisusu c'est bien votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star maman qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur ya Serge ya Belleville candidat patron en tout cas famille Bota na ngobenga bino 3 fois famille Bota oye famille Bota toujours en avant famille Bota to lakisa bango to leka bango na belé mingi famille Bota focus na film na biso oyo mama Belleville a commis lisusu Otaka mama Belleville alembaka kokomela biso te alembaka kolambela biso te alambeli biso elubu ya sikana kombo ya Sœur Marie-Hélène film vraiment ezokende waouh boyebi ke côté écriture ye vraiment arataka te lelo vraiment to yekolobela mo actualité o ezoleka na internet
bino mo boloba ke internet ezalaka église te ezape tribunal te toke nango kande bino mo bozo kumbango parce que ate loko bo mona ke bino mo bo mona ke loko eza normal mais bino olingo créer un problème toza pe ka pona kolobela biso pe tokolemba te soki ezoya biso pe tozaka awa pona kolobela. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé Djema, la maman qui dérange, Regan Ngo ma garçon Paris, notre tonton chéri, tu sais que je t'aime beaucoup. Jean Limboso Maya chéri aussi, na Katia François na Bambo Teno Belé. Papa Samunkou le nécessaire, Natacha Gola la patronage, je te salue aussi. Maman Gina Mabia la maman chérie à moi aussi, maman Germaine Blandine Panzou Bambo Teno Belé. En tout cas, lelo na plateau na nga nazanga mon côté nazana moi na suka ya famille bota na kombo ya Bianca zanga en tout cas na préférera ki na zoye lelo na émission na nga parce que aza invité spécial émission na nga ya mukoma na lelo eno kisoko za parole mo na nga ifongole na nga plateau na yamba moi na suka ya famille bota na kombo ya Bianca zanga. Bianca bonjour, bonne santé. Santé bien Pamela Matondo. Eh tout seulement ba jour hein. Moi était en tout cas. Nazana matanga. Oui bisenga vraiment mais il est bien. Il est très bien. Ah gloire à Dieu. Merci Naïmoro Belleville Télévision pour une de l'écriture. Moi suis allé sur Bango, Azola et Bango, au foot la Bango Bandako pour combo nous number 1, combo nous numéro 1. Talaka denga Zabongo, la reine de l'écriture. Belleville Télévision. Ah, code Mboka. Code mondial, code Mboka. Donc avant que ne wa pas que ne wa pour beta code à pays na yo. Belleville Télévision 00243 Belleville Télévision. Ezui makasi hein. Ezui makasi hein. Obe simba lokande simba 00 plus 243 ya Willy Moucheni plus 243 Belleville Kandi. La patrona. Pas même mamoto yana simba tout nga po. Eselinga moi lekeleke plus 243 obe les Pamela ba dédicace na pia na simba. Please, 243. Moi non. Moi c'est qui c'est makasi hein. Please, 243 Belinda Kandi. Western Union Belinda Kandi. Ah, t'es belle, vos amis mystiques hein. OK. Belle vos amis mystiques Pamela. En tout cas, bamoto ke na sima pour moi na 5 plus 243. Belinda Kandi ezate bana msuba olanda na sima. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga. En tout cas, les loba question na nga ba réponse ya yo. To ke nango kande to ke nango Sœur Marie-Hélène film oyo zu yango ndenge ni film o Sœur Marie-Hélène parce que to moni assimé tiki biso likolo. Na vandi penza lobby na calculer assimé bana premier épisode na tcheku to présentation ya bacteur te na tchek teaser te na tcheka premier épisode ti na 12e épisode fin nango. Na calculer peut-être comme na ba 2 millions ndambu de vie ozui ya semaine ndenge ni tande ya semaine ndenge tiki biso likolo Sœur Marie-Hélène oyo oloba na biso nini na film o Maman Belleville a commis sous film asika. D'abord pour le film au Sœur Marie en tout cas merci na ba manso na ba tutu on a senga ibasa la challenge na moni ba sali ba komelinga mwana suka mutu mo komelinga komone Anthony Anthony nenongona komelinga Anthony na otanga kombono na émission Zoya akomelinga bina tadi tableau ya Mosantu na ese bino to saka bongo voilà film to lobate biso to sa analyse ya film te to tala bino yo kota na Belleville Télévision tika kaka message ndenge Anthony atiki tika message to tanga kombo na yo sans couteau boy na boete sans couteau boy na boete poto salaka ngoto mona ba mama na biso bala mama chéra moi si bazala wana ba mamita Dina bazawana ba grande H bazawana ba mama José Lusadisu bazala wana ba mama Germaine Mbidi bazawana ba mama Aningo ya Mputu bazala ba Sophia Lizitu bazawana ba Fifi Tamba bazawana ba papa Godard Eliko baza ba papa Alengi bazawana pona nini bazwa kita ya kota batala kado baza vraiment famille bota ya sur ba mama ni ba super wana bazana et to yambi lisusu quelque mutu moko le soit bakisami Anthony Abinga naza depuis Sénégal famille bota ya sur voilà. En tout cas yo pe to zero kota kaka na Belleville Télévision pour film biso to tala ce que to lobate to zaka na posa comme na biso ka na tala ki tableau ya Belleville voilà tika kombo no zo dédicace na yo Anthony na bosa ni komba mboka mais
Nako rappeler kombo na mobimba la deuxième émission. OK. Na bika Anthony depuis Sénégal. Voilà. Lelo oyo na moni bato ebele bazo sala bémission par rapport ya libala ya popine to éviter internet eloko koko le kaka bongo il faut ba ya ozongisa to éviter popine aza fi moko des problèmes te aza muta polémique te banda YouTube kota to mona na popine asa l'émission te soit ba matissé na miniature mais libala na yeka comme on matisa popine na miniature pourquoi? D'abord, Pamela na loba liba les a grâce, liba les a ngolu. Voilà. Excuse, pardon. C'est pas donné à tout le monde. Moutounio sa tout est à benga ma pas à moi sa libala. Très bien. Popine a sali d'abord fierté à papa na na maman na e. A sali fierté à présent na Ilombe. Voilà. A sali fierté ya boss na Belleville. Pour le bien à na ba boss mibale. Mibale, voilà. Elombe Sukari, Belinda Kanti. OK. Asali fierté na bango. Et puis asali fierté ya biso ba jale la famille Libota. Est-ce que na ngambu wana? Et si ba sepela ta nini? Poso tozui Malika tozui Zuma. Mbongo uta bela. Voilà. Mbongo uta na famille Libota. Yango na oloba no mbongo uta na famille Libota. OK. Pozuma balate. OK. Abala balate. Abala te. Oh, ya. Opesa mbonga biloko to kanga lupango. OK, eza libala te. Eza libala te. OK. Olope mwanza Zuma nzamba ko sunga kutani pe na patron na mo ba ke na ye. OK, ouais. Akoye ko ndime pe na bana 15 wana za na bango. Ba combien de 15? Si. Eh belé. Azi bango a charge habite ba no 15 nyoso tunga mamanga na lingi yo na kobalo na ba no 15. OK. Ozomona siko bango tango bazoya koseka popine tango bayo finga popine tango poko midi est-ce que na ngambu na bango Miss Lolo atali voilà tendresse atali rétroviseur à vinaye ya gola amoni rétroviseur à vinaye ekumani atali vinaye Sainte-Thérèse atali parcours à vinaye et tu es kosuka na moko ya sisi bango nyonso to na mutu na nazui temps ya kotala vie na ye na ya kotala parcours à vie na été non ba sisi ba parcours à vie na bango te mais comment bino bo so courage ya koseka mutu oyo asale loko zo mona na miso ya bato voilà mutu oyo bato babeli le bato babwaki milolo félicitations alongi na ye babwaki likolo Pamela devoir à moi signor César ndaka libala si eza pe na biso misusu pe to calculer c'est pas ndaka libala te parce que to mona libala cop OK mais to environnement pe ben oui po naza mobali te naza mwasi il faut anu kota na musapi nanga eza obligatoirement voilà ozomona siko bino ozoya kofinga moto oyo tandis que mama na bino naza na likango ya mundibu mama na bino bapesela ata ntsamba te babwaka ata neza bokeluka cimetière ebungi ozobondela bawei na mwa ntsamba mama ya bino babwaka te mpo nzela emonana babwakela mama ya bino ntsamba te ebongo bino bokovandela popile moto abali moto ayoki gu ya butu ya kolala na mobali bino bolalaka ya ofele na mibali bopesa na babutu na bino pa bana mibali gratuite siko popine apesi butu ya mbongo oyebi gu popine azoyoka na butu na papa bino bozoyoka ngo te yesisi azoyoka te nakoya na bino te baba mbolombolo yesisi ayebi gu wana te akena pa akepoto pa mundibu alali pe na mundibu na butu te po mundibu aza marié na mwasi ne na bana ne na ndako tika boy oui ils ande bongo maso ni satante joana ata soka aza pe na Jerry Spire alekisa pe butu te o Jerry Spire pasa na mwa kamukie na ye moko boye balalaka na ye soki bozoya kofinga moto azolamuka na ntongo fatu na papa tu dois déjeuner quoi je fais l'omelette j'amène les haricots on a popine autour
je fais seulement le lait simple comme ça, ou tu rouge. Voilà. Ah, oyo, il y a ici, ayebinan kotuna, moubalité. Ok. Bébé, je vais préparer quoi? Tu veux manger les patates douces? Ya si ça y est makambo wana te. Suko bino mozo ko finga mutu bo moni pona nini bino mo lekisaka batu kana njata mutu bata fabi ka bino bato finga ya si na moni yango. Bolinga ka ete. Ok. Bolinga ka ete. Popile ma vana eba ke euro 17 fonata novelas. Nacha novelas, nacha no louis total ba fille mena papa ba leti ba kilote na ba sengi ba vai na salon o ya koti na kati ya muninga o kuna dusoni na sima muninga ba vandeli position à 2 personnes o bo vai na kiti moko plastique mais bo vandi na 2 kiti bo bimonde o vai na kiti moko. Ok. Est-ce que yes c'est bi position na mutanda vai na kiti ne mais bo sangano nde ba na kiti moko. Voilà. Eh Pamela, Popine a numéro 1 ya Bali. Asali fierté ba parents na ye. Popine asali sengo oyo nzamba loba. Bible lobi fouiller les publicités. Baba yo no sala o pesa papa cadeau. Voilà. Biso to koma ko pesa bi pesa nan baba la biso te. Bon muta bongo yo ko finga ye. Ok. Oh tendresse. Miss Lolo, yo za kuna kaka chikicha cha. Osuka tano nga panja ya joni chaka mspe mosna bengisa ke na poto te likolo na yo. Likolo nani? Likolo Miss Lolo. Tendresse. Est-ce que yo vraiment fa a memi pa basala nzambe obine basala nzambe ba ko pambo libana bino ne ba ko beta fa. Oyo yena kokoti. Mais bozo ko finga mutu oyo asali fierté ya nzambe tokende wapi yango tokende wazomona ne tozwi vraiment fa tanga zokota na veste wana obina sango wana akoluka ata pasteur wana olinga pambola libala wana akobanga akokondo beta fa bambata pa oyo na koko oyo na nani ozobala koko mwana oyo génération omoni bango te. Siko ozo ko finga Popine mutabali mobali numéro chaussure na ye. Popine aza na 38. Voilà. Abali muta 40. Siko yo tendresse. Wana 45 ans. Okiti na muto aza na 30 ans. Et kaka 15 ans d'âge. Voilà. Otandoki ko mama. Bianca baolo bakake mabala belvi azobalisa. Ezo ngumela kate ezo kufaka. Tomoni libala siana eleki pas même 2 mois Popine soit bali et pourtant Popine a lobate ye moko mukola mariage na lobi ke nazana des boss kotanga déjà Belvique quand ke azana des boss Belvique quand azana kati c'est que Belvique quand pas contribuer na libala na Popine a bangi te ke libala pe ko kufa de baninga mususu ezo kufa ou comment ngala loba elo mobo Pamela avant no mabala batona ni to bango batanga kana po nene bota za même moral na papa msusu la libala ya kitoko si beauté image na coquette baza waouh na waouh baza bien siko ba yela biso libala oyo kufa avant mabala na to kufa zuma pombongo pesela mwasi mbonga belle vie zuma libala kufa ekufa to nzima ke mbonga na belle vie pesa yo eza mbonga mabe po o to sumbisa mwasi no bana tongo po kwa midi jusqu'à posa kana mbonga belle vie wana o kuto keta na religieuté voilà kana kanga lupango pamba okomina na 15 enfants. Eh Belin, hein? 2024. Soit Cisco yo malika. Man ata bouchon ata rouge. Man asa na ngote. Jour à fête na. Jour à fête. Ne bon rouge man ata na mbebo za rouge amania. Ya nani? Eza rouge utaka na et pas Caroline ikwa. Mutafuta droit salon na nani? Nani? Belinda Kandi. Oh, mais basala ya lobi ke basala ka Caroline aloba basala ye suki ofele ndoki mutafuta biloko na nyonso na voile makambutu na Belinda Kandi Belvi abanda papa ne lamba ye mwasi ne lamba masanga kolia sali
makambo nyonso libala na ekufi te lelo ekoma koyungisa mani ya butu ifa tambola bar nyonso na butu 0 heure mwasa libala na baba nga na bali 20 heure kuna babala na kozi nazaleli nini natika papa bazwa papa siko yefa kota ndako donc basala le contraire jumeau fa lala yefa yunga na akepa na boduga niki vera niki sanya pangusi alambi fufu pona na boduka pese $10 lobi jumeau paradis sa nini alia libala na ekufa te siko bayela biso libala nini oyo ekufa voilà ba biso libala oyo bango bayebi ekufa osomona boya koloba na te mpe babiloko mo boye oyo ezalaka te bokopesa exemple oyo ya bijou la reine wana eza entre ye na mobali na ye voilà mosu akoka eloko supporte mpi akata alandaki papa erik na bozwi papa erik atikani eloko te bijou la reine abi non plus bianka tika boye yango bakabwani ozomona oui mwasi nyonso to ayebi mpi akata ayebi nzala te et surtout ya munene balia akoka nzala te siko soki amoni ke peut-être mosusu nzungu ezotoko te mosusu alandaki ayebi ke dans place oyo mwa 100 mwa 300 mwa 4 ebanoza yare nyonso to akozwa yango lisusu te avandi abi te ngai na azozo te naza mpe mwasi ya pasi te eyabe nani na ye eza rien na mabala eyaka pama pa bijou la reine siko boko limbala neti nini oyo ekufa bino boyebi ke ekufa wapi epo gesho ngange enta na mama Pierrot Ndombasi enta na mama siko libala nini oyo bino bomonaki ekufi boboma na Zuma na Malika bongo boya koluba osilo ta Zuma na Malika bazakaka Abel bazaka champion. OK, merci beaucoup en tout cas famille botato consommer film la biso sœur Marie-Hélène vraiment et kozala bien makasi lelo to mona ke Davina alongwe na miniature Davina zongi miniature lelo bakomi ko finga Ersil Pechanga bazo finga Pape Lombe cause nango eza nini pourquoi bavandaki table moko na mwana oyo impoli oyo na kombo ya Davina za très impoli mais Pape Lomba 8 ans ya kovanda na table moko lelo ba confirmer que mafinga nyonso Davina na monopole azaki na mwana na autorité nyonso wana ezaki batu wana bazaki na sima na ye bazo pousser merci mafinga nyonso Miss Lolo tendresse ya gola mafinga ya Pape Lombe e utaka na sima sila OK pour dédicacer pe bango bayela biso émission nini o Davina afinga ya sisi voilà soki bapele na bango bana Davina te Davina nga benga te ngoloba pete oh sois sérieux non impoli obino bolingi botombola ya ne tutongo poko midi impoli ya mwana ya Sainte Thérèse impolitesse oyo ya dati ya lakisa vers Belleville olobela ngo te poani oyo boza ba hypocrite ba comédien tala bo sila mana na Davina botika mwana batamuke bino bozalaka boye soki botie mwana batamuke misu bozaluka likambo na Davina bokolonga te bokani soki bokitisa mutui ya Diane Makila na facilité ne bokiti ya Davina bolonga te poni bino mama mikolo bobo mena masangala bakaza mabaya il faut botala ka mwana batamuke Davina salini bon il faut sortir mais tiko Davina fingemu mutu soka loe kana Pape Lombe pas hypocrite et a nete loka boni soki Pape Lombe loya se décider ka bike OK ça va le lona za befona bala sila na china ndako bayinga finga poser Lombe ezaki projet ezaki soki lelo décider ka bike a china ndako benga bo finga OK benga bo finga ete po tika sila na défaut oboni ba ja salité boko bo finga Pape Lombe mi bana na miloni ba na valeur ya poser Lombe oxygène et menani oxygène soki ebemba mama na ye soki o ba jeune nyango bo ba jeune na salité ba jeune no donc de wapi poser le ba camarade na bango comme instrument DG poser le ba za camarade na bango poser le ba za icône za valeur mutu lokola tendresse bazo sakana ne er nyonso yo ba ko zo a mwana bazo zo awa boko yoka na ba son mais yo ya tellement fin poser le mot atira ko ça atira ridicule la famille na été oh mais il faut arrêter quand même OK Isa qui to côté pour fin poser le même autre ta valeur ya poser le mot wana té au monde que à lire to kinde comme si
baosala bakabale mo boye bayinisa Davina partout na mikolo nyonso mutako yaya je m'en fous Davina liaka ndako ya mutu te mukolo akoyina Davina soki Davina bondelaka batia na filme na bango batia ete balongwa Davina mpo natali basorti médiatique ya bato ebele na ntango akombo tala bopousse te topesaka bino respect topesaka bino valeur en tout cas basorti médiatique na bino bokanalizaka botika mwana bato empolo bino botombola makasi kaya Davina oh yango nde ezokamwisa bato mwana Thérèse akuta ya aloba ba n'importe quoi awa bolandeli ye te kaya Davina nde bango tombola mwana bato likolo mpo ni bokoza sans maîtrise bongo mais siko mpona nini bango bakondanaka bato na bango te ke nini yango esalaki ke bobenga Davina na telefone parce que Davina na sortie médiatique na ye na bapropos na ye oyo atenaki atikala ye kotanga kombo mama bango te mais bango bazwa courage ya kobengaka Davina na bapele masqué na bapele normal mutu soki alobi Belleville ezomérite kozala ministre to bino botika kofinga mama Belleville parce que y a d'autres personnes bazodépendre pas Belleville ne mutu abongo bino bofingi asali bino nini bozanga makambo ofinga bato to ndenge nini to kofingana mama na basheni wana Pamela basheni nini yuma mutu aza te zoba mutu aza te oh, président le bon bazo finga tongo poka midi moi ça poser ya poser le baza ndako. Yesi aleki na nini? Voilà. Aleki na nini? Aleki na moi ça poser le aleki na l'éducation, aleki na ba valeur, aleki na makambo belé po ya sisa kita na bana mikie. Moi ça poser le bazo bana miketa. OK. Oboti ka bilo musu boyo rosala rako. Bo finga poser le metongo poka midi yo tendresse, poser le ma télémission. Yo boya. Te ya lobi e pas elombe nde mona yo. Aza lombe te aza yuma perdra akima kit. Ye mwasa makasi yeke na matanga neta fasa kime pwani. Mbo pa ça. Ya ze lombe c'est ça kima ki wapi. Ti lelo kamsanga webi ke aya moto tshaka pe aka deva caméra na présence bo batu musu ba kokoloba te. En tout cas ye mwasa tembe. Zaka elombe franchement. Ye mwasa tembe mwasa nguya mwasa makasi akima pona nini. Angaka tema boma ye yango akimaka. Laisse tomber Pamela wana ba vantira pa ba minoko ba tcha lelo soki poser le ba bike nasilika. Naloba. Voilà. Misuba uluka banjaya chipoi. OK. Auluka nzela bandu nezaka njaya na kima mavana kana suka mboka na masina. Yo misulo yo moza valeur yo kofinga poser lobeyo. Yo mama mukolo kwa yo mutoko akenjo akicho kala. Akicho kala son. Moyo finga poser lombe. Ta place to zala. Mutu mosuke comme bele na mutu enuni Ona nani? Alongo lioka apesa ko pe business munoko. Moliani pembanga. Bozan kele bino ya. Kali kamu. Wana bashwa na yetite. Kedala. Batu moya bongo moya ofingi lo memi no pembe. Voilà. Bo fingi mobalo soka tema opesa bino posa. Tendresse, si femme boyinda na diamba. Yo okopaka na poser lombe. Oh, basheni nyona bino boyinga boya nango. Yo zuma tangu tu muneno nze pina diru. Yo finga poser lombe zuma, yo kokela poser lombe yo. Na guitar tala chemise o lati, on de mutu atena mapeka batena centre eye bate mutu ntala tonto ba demisi. Libala ya popine ezaki libala ya famille libota te ya ba pechalov te ezaki libala ya groupe Simba. Mais to moni pe présence ya bactère na bactrice mususu ya groupe Simba na libala popine te eza di ya nini. Ya bako ya te yo kati loka mutu kwa ya lule e ba popine o ya. Au ya ta yo tangika ya lule po. Bango nyonso na ozo bango nyonso to. Abeda chou ya lule na libala popine o ya. Au ya te hein. Voilà ni kata. Hein? Ya. Ba o ya te ba mérité te. Voilà. Est-ce que ba yebana? Baïbani peut-être ba yata potika popina vanda azo savourer samedi on est au kokisa une semaine vendredi on est une semaine hein oui et ça va vendredi oui vendredi on est une semaine dimanche ça va samedi samedi hein samedi une semaine oh lobby popina zo zika wana aokalingela papa mo eloko moso abwaki mafuta ne matiko to agangi papa Hervé naziki mama nanga yeske yesisa yebi maka yesisa yebi kozika pona papa tanta mutu ko tanda so ke zikela fa miago la zika pona teka Miss Lolo azika pona
désir te a changé ki nzembo a changé nzembo akomi na koyemba nzembo oyo mpona yo mwana mama alia misi lolo na komba Victoria na munoko do ya bula epa misi lolo so misi lolo no mone lokwa ye nde mene ya e soki ndenge nini nzoka biscantine misi lolo tala mama akenda obota na mwana na ye siko poze lo matele misi yo misi lolo yo da so ola apa mobala bato kenda okota libala ya nani ya kapitaine wana okenda okota libala na kankokolo tande obiki bainga babeta ye bainga babeta misi nzambe na koma nzambe na les chaussures ya bafanti te place akenda okota libala mwasi ya papa wana ye akuta misi lolo babimisa ye na kamuta kala muta apesa ye liputa nani mayebo muta apesa ye robe alata azongele mpa na bango nzambe alolata mwa mayebo mokolo mobali ye akendaka nzela mai donc bozaka batrouble na bafoye ya bato bozaka basi batrouble boza kimia te elandaka obe eza likolo elandaka koma mobali moko je respire atourne na bino bato ebelebele bongo ekiri yango antuka tika nzambe eza lokumu 7e bagara bongo wana eza lokumu boza bata soni tomoni délégation mosusu eke Lubumbashi tomonaki famille Libota tomonaki Bel Air production ute ekokende Lubumbashi ape tomoni délégation mosusu eke Lubumbashi ya Bel Air production ntango ekendaka makelele ezalaka te mais ono omona makelele makasi boye nde baza bata matalana bata batunisa yango chance kaka nzambe asalaka bango babandaka Bellevue bandaka bango baye kosukisa bakopi kole ya Bellevue natali mutuka na kitoko bongo bopandi ba vitre na ye ka boye obi classe eza bien kotanga eza kitoko mingi pandela très important eloko mosusu kozoloba ngo il faut za na réflexion nayeba nini na loba Sainte Thérèse asala sortie médiatique moko abi otime de la yamis bato babeta ye après 2 jours mutuka yamis bapandi ba vitre soki yamis bato baconseille te mpo bapartout wana eza tokataki yango to wana yango tobombaki lelo yamis akende yango na parke atalisi oloba nini mpo deja preuve ya liboso ezali mutuka na ye baglace nyonso bolalisi lelo yamis ndenge aza bongo ekomi soki alai na ndako bato baya kobetelaka porte na ndako na ye na butu toyebi ye problème mwana yamba azwa problème yamis azwa problème to libota kaka yamis ezwa problème mama ngiringiri nga nayebi place oza nayebi epano na ngiringiri nayebi mutu aliboso koyamana na polisi nga bokanga mama ya mokolo oyo mama ya mokolo ayebaka valeur na ye te bana miki bazopasola ntongo mpoko ya midi nakoya kolakisa epa na yo c'est trop quand même pandela yo oza na monopole ya koya kofinga lelo alobi ke soki mokolo asali babefi babeta mokolo mbata mokolo yango nani fo babeta Bellevue bambata bafinga sila mokolo te me babeta mokolo azo oluka nini na vi ya Bellevue yebisa biso ma lelo ya ndenge asolo oluka nini na vi ya Bellevue asala ope nini Bellevue asala onini place bokendaka na bawenze na bino bagériste est ce que omonaka Bellevue mpe aleka na gériste po ki bombanda oyo olinga okole Bellevue toyeba te na mobali nini poni yo mama mokolo boye lelo bokomi kowanga na baage na bino bokomi boza génération na Bellevue mais bilongi na bino ezofunda moto mosusu avandi na loboko ekiti ekomi ntina loketo mais bozolobake boza génération na Bellevue boya mitiema mabe ya bino ye baboya te acceptaka ngo kutu yango omoni valeur elata ye babengaki kaka ma Bellevue asoni te lokwa bino moi babenga bino bamama nani ezalaka te yango monika botikala na position wana mikie wana bowana yango wana comment yo mutu bosala émission bapose question mosusu oyo na monoko lokelo il faut babeta mama na mokolo mbata
mais maman mukolo o ba obeta mbata exemple vibanda voilà yende maman mukolo ma o kutene mana kula ko fete bata ngoni ngabo boli ta solo ye maza mdo obeta mbata te li kofina munoko ba vimba ba comprendre que yende ba vimbisie munoko yo mono za maman moka soni sans éducation sans valeur yo valeur o yo oluga ozane pas belle vie ay pas belle vie o sa valeur te to ko potana no na yo to ko baluka no mana poto comme yo zana posa succès ba lobela succès na yo to ko lobela yo oh yo zano mutaka la pete ozano soni ka so mudinda belle va de kala nzela na hotel mutu mabe mama soni. Voilà, to comme vraiment na suka émission na biso to moni ke Bianca comme penza na kanda makasi. Bianca batu ba retenir nini une émission. Batu ba retenir Sainte-Thérèse azamaye l'état azoba bourri ka mama zoba. Ya motala ke na suka no autodidacte. Soni ya société valeur. Kombo ne mokuto ebina ko koma kombo na mo côté. Mozo ko finga mutu oya koma katonga poko midi. Hein? Botika bato à l'aise, botika belle vie kimia. Pour s'emboucher lesbienne accepter mais ya bino paysa. Voilà. Ya bino mo paysa. Pas bengo dadit. Daddy 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 daddy. Oh yo yo ozaki dadi ba no sana nani. Hey. Yo. Oh. Eh. Tala bo sila maka bino bozana maloba te bozana maloba te ngana kota kama source na ju profond na ju source amukama te zate posoko ke funda ngai biso pe to ko funda yo ba propos oyo yaka nango oyo finga za mwana mbwati. Merci beaucoup Bozake Belé Outland émission qui torobo liker, commenter, partager, s'abonner vraiment et ça la biso bien. Merci beaucoup na Dongolé Sanzamba Versace. Grand merci à Odette Lessa maman la Lesseline. Merci beaucoup na Niki Lessa, merci à Mifi Lessa Motema Papi, Irène qui a luta Motema Richard. Un grand merci à Jocelyne qui a luta, Nadine qui a luta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Monko, Adage Olubagago, Turquie Luanda, Turquie Paris et Païwa Rose Mengazali. Un grand merci aussi à Bibi Chimousomba pour la décoration. Merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Un grand merci à mon vieux propre Tito d'Acosta, Jean-Paul Kapingamote, ma maman Nancy. Merci beaucoup à Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo du Fabel. Un grand merci à Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala na Italie. Merci à la présence du président Richi. Et merci à Enoch Lizo, le papa de Victoria Awazaki derrière la caméra. Merci à Moro pour Pamela Maton de Mene pour Kanisina Mokola. Voilà, merci beaucoup. Tu connais vraiment la soupe émission na biso, bo liker, bo s'abonner, bo partager vidéo vraiment. Et que ça la biso vraiment bien makasi. Ba commentaire na bino na pe bo commentaire na et ça la biso bien poto améliorer que ça la bino musala kitoko. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture qui est belle vie Kandila Patrona, tabita ba comédienne c'était à Baoba, richesse ya Congo na monde ya théâtre, yende maman na bango la fille qui dérange mikolo yo. To komi ko benga e kodi ya mboka c'est belle vie Kandila Patrona na film kitoko o ya tcheli biso Sœur Marie-Hélène vraiment to consommer monde to consommer qui assumé et que ça vraiment bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ombre Bruxelles, maman bébé c'est Djema la maman qui dérange, regarde ngo ma garçon Paris, Natacha Golala Patrona je te salue aussi. Jean Imbo son akata France bambo te nous belé. En tout cas merci beaucoup aussi na abonné na biso nyonso. Bo continuer ka ko s'abonner, bo liker, bo partager vidéo vraiment et que ça la biso bien. Merci beaucoup, bye, à la prochaine. Hey.